Maman Eliane Nitou apesi merci mingi na première dame Denise Nyakero na honorable Zakari Bababaswe le lenge ba invité qui est na conférence ou uti koleka to landa reportage ba ce jour nga na kina invitation ya maman de bo moni boye ngo moni na simbi paquet oya fondation ya maman Denise Nyakero Tshisekedi pona initiative oya azo pona kobunda pona basi pona kobundela ba maman viki ya za maman bolingo pona kobundela ba maman nazoki invitation yango na yaki pona ko participer na conférence aux Ezaki à Nakati à Congo Mboka na biso pendant 2 jours et surtout que Ezaki na initiative ya ndiko na biso père Mobali Zakari Bababa c'est honorable na biso. Ah conférence elle est vraiment très bien parce que Afrique nyonso yaki hein parmi bato ba utaki banda ba diaspora ezalaki kaka ngamo konde na utaki na mboka ya France nazoki peta ya ko échanger na bandeko oyo ba africaine ba utaki pe na mboka mususu en tout cas conférence elle est très bien. Tout le monde qui na conférence makambo oyo tali harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel et les karamingi na place à musala. Ba patron mingi bazalaka po azo mwana mwasi a engagé to a embauché na musala balinga ko senga kaka mwana mwasi a pesa nzoto en échange. Ce qui mwana mwasi mbali boso lobi non ya mi balé non a komi ko harceler yango to bengi yango harcèlement sexuel. Okomona patron bani ko harceler mwana mwasi oyo na CV na ye po azo musala soko apesi eloko ya zolinga te akoza musala te loko ngo message zo kene mingi na ba papa parce que mibali bango nde fu batika harcèlement contre le femme na ba domaine nyonso nazali ne mutu ya événementiel nazana o makambo to etala ka mariage donc nazaka la pona ko couvrir ba fête ya batu o nyonso etalami événement o eza ba mariage ba anniversaire ba baptême yango nde musala oyo nga na sala cadeau oyo mama Denise apesinga na olengela ngo na okena ngoti na France boye na okefungola ngo na ndako nanga na balabala na ofungola ngote na boyo fungola cadeau nanga oyo apesika nga mon côté hein apesi biso nyonso ba participants nga mon kana zu cadeau te tozi biso nyonso to mama Denise na pesi yo merci maman en tout cas merci na moni bolingo mama pe bobota maman en tout cas na pesi maman merci mingi merci na honorable Zakari Bababaswe ke ka liboso mais zala clair